Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Papa, aimez la baroye, oh ma belle, oh yo pangi, aimez la bapresta, na banganga kisi, zote ko pola nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga ma belle, loko pamba. Yokela bango bazali swa prinsi maya pamba oyo bate ya kaye uta kaye pa ya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yosalela ye o tango yozana bomoye linga yosalela ye o kufeza ya solo ungaye betina tempelo tango yifweni ya Salela tango mbeko, salela tango fami, amadi mame. Boulou Kouté, Yena Congo Swiss TV. Boulou Koutou, ça c'est du bio. Et nous là ça que Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna Tobiakaya. Il y a ma chambre froide d'été. Vraie information. C'est Congo Swiss TV. Boulou et Yoka Soda Congo Swiss TV. Tsunga. Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali. Vraiment, site na bino yangoyo. Site Malonga. Congo Swiss TV. Mon côté et kokani na yango donc mutu nyonso poto koyoka basolo kitoko okolanda masolo kitoko ba émission kitoko ya bino yango donc mususu ezate donc boko senti bilengi nango boko découvrir masolo ebele boko mona makabo ebele donc sepelisa bino elongola bino ma basusi banini donc site na bino yango boyoki yango bisous. Bisous. Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza masolo ya malonga, eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider. Congo Swiss TV, Congo Swiss TV. Na gangi bafwe. Yongo mbio muntu. Just wonderful, amis internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers cette très belle émission Carrefour des Étoiles. Comme vous le savez bien que moi, Junior Moyoabou, je suis toujours très ravi de vous présenter cette très belle émission. Et aujourd'hui, c'est encore pour la énième fois que je reçois pour vous un artiste comédien bourré de talent, peintre de talent du groupe Simba. Il s'appelle l'artiste et comédien Bongo c'est Bongolo. C'est avec lui que nous allons bel et bien parler de tout sauf rien. Là déjà je demande à mon réalisateur si il est de la même avis avec moi. IP, vous le présentez que nous sommes ensemble avec l'artiste et comédien Bongo c'est Bongolo. Bongo, bonjour et bonne santé. Bonjour Papa Junior, santé bien. Nangolo Nzambe na uti répétition. Uti rep ya Nzonzing to ya groupe. Nzonzing ya na rep te na uti rep ya groupe Simba. Nzonzing ya na rock te pourquoi? Ba répétate na ebite soki na sa sa Nzonzing rep. Na ebite. Bino ndembo tsa bongo to vraiment zarati.
nayebi te nayebaka une fois na répétaka na Alpha Bokoli asala monjingi par rapport ya nini ya pièce yango na bosani ezali mamba bilamba boy tosaka mwa répétition kaka mais nandimi te ke producteur moko asia salisa nzonzingi ndenge abengisi ba acteur basalaka briefing ba briefer po ebele bayaka toke casting esalamaka te briefing nde yo po sepela no jouer bongo sans répétition jouer na opeka bongo moto abengi azofuta mbongo na ye asali yango eza groupe te nakoki na baexigence bakomona nga nani nga kolo groupe eza na banorme na ye moto ya patron yo loba oke na baexigence te mais sango no mpe na nzonzingi etambola mabe ti mabe yango ya ndeni no baobi bongo parce que avant toyebaka ozo jouer banzonzingi ebele mais lelo tomona ko esu na banzonzingi te tolandeli baobi bongo sazaka trop exigeant bongo so opesi $100 alingaka kojouer te ya linga il faut apesi 200 300 babilo mo ya bongo lule kutu yeyo aye lule kutu akomaka bapièce lule Léandre baobi nzonzingi eza na répété poani bon en fait nzonzingi eza na répété pour nzonzingi c'est un scénario non répété et l'idée d'abord l'idée principale est na kolo idée après synopsis na scénariste et so sangani papa sur le bobenga batanzonzi sur le bobenga bango ba ya sala répétition bango mono zolia bango temps bango balinga vite fait au briefer tableau les abo et puis ils sont en train de donner un grand travail na metteur en scène ou bien na réalisateur au Azawana. En fait, en général, il fallait que nous moi et comme on répéter, mais on répétait on a bactère wapi. On répétait on a bactère wapi, tout le monde sont devenus des stars. Aïe karadia. Mudora terme ya. Tiens na beto na kendi. Donc on a bien trop long até. Oh, na déontologie musane to ça na principe normal. On ne pouvait pas faire ça mais manque ya ba moyen ngo ndingo boyo mona kaka. Yango komisa bisonyo surtout na ba niveau moko boye to accepter. Pour son accepter ngote na la linzala. Lule yo okoma banzonzi presque belé presque na ba producteur nyonso. Aimé Beyuku okomela e film. Nani Swami ya Lolo okomela e film. JC Kula okomela e film na ba producteur nyonso. Na ba producteur nyonso, producteur nini yo mona rake. C'est parmi de meilleurs. Tala Major Bisalidi bambote no yango zolo tala producteur parmi les meilleurs à raté azate majorité nako ba l'initiateur principal Major Bisalidi yebena zaki kolo idéologie et mama banzonzi ngwana mais comment derrière moi tout le monde est devenu tout le monde junior tout le monde est devenu tout le monde producteur akangi moi likonda na tu n'as pas cool quand tu as ébi. Na katabu vous allez cool quand tu as louosi. Donc zomona na pressing Max Express. Mutu na ngazana donc bango ba ébi ma solo to vendre na pressing Max Express na salo cool quand to. Et pas pire mutu na ngadadu renaissance ko saranate. Vous comprenez? Ba ébi tant to vendre na ba JC Kula, na ba Charlie Kibazola, na ba Chaleur Motepe là. Collègue sous collège junior. Tala. Les maîtres na banzonzinger azate. Oh producteur té. Mais batu baloba ki na ba film bien mutasala ba film moko moi bien koleka izalaka ke Marcelo Titikalu selon ba. Bon té Marcelo Titikalu alinga ko mema innovation na monde ya art na système ya ya ba français ba nini. Après, où en sommes-nous avec Titikalu? Bon, je ne sais pas. C'est la question que moi je te pose maintenant. Où en sommes-nous avec Titikalu? C'est que le monde Internet est au côté. Au côté, il y a un bomi biso le musala. Donc comme il va chômer le monde Internet. Si je comprends bien, YouTube n'est pas bon. YouTube n'est pas bon biso musala ya rosaranate puisque YouTube est comme coopérer na mutuna ye. Na cousin na moko boye. JC Lutango en Belgique. Nana cousin na moko boye. JC Kula en France, nana cousin na moko boye, Charlie Kibazo en Hollande, nana cousin nana maman na moko boye Tete Liongo, maman na Jessica, maman na Davina, na maman Eric Junior, azara na États-Unis, nana ndeko na moko boye, Safi Sulubika, il s'y fait payer $400. Na coach là on a tina YouTube. Est-ce qu'avec $400 on t'a retourné film? Papa, tout le monde nango, il y a des gens
bazo faire rouler nos collègues avec $400 en dimi à lobby. Et puis, ça me fait du mal, nous les artistes, comme benga, bilo ko sur YouTube li kelemba. Ngabi ah, to ça li kelemba. Neti o babaka li kelinda, so linda li ke ya nga yo. Nga besoin na du mois 400 nga na bengio o ye na futi le transport. Occupé cacheté. Na futi le transport au damé. Film peut continuer. Nga besoin jour yo peut ko jobenga na pe na sali. Or nous sommes en train de nous enfoncer dans les fins fonds où place de comprendre. Na yo ba Bellevue TV, Bellevue a payé ça $1,500. Merci beaucoup. Je suis partisan, je suis scénariste au niveau Bellevue TV. Le montant là que tu dis, Bellevue a payé 1,700, c'est la question reposée d'abord. Naïe l'initiatrice il y a Bellevue TV, si au moins après ça $1,700 pour tourner. Dans la session des secrets professionnels, on ne peut pas étaler ça à la télé comme ça. Si nous sommes en train d'étaler dans le niveau caméra, ça nous fait du mal. Et ça passe. Tous vivre dans ça, on est passionné de ça, c'est ça. Merci beaucoup, on était là avec l'artiste et comédien Loul Léandre. J'espère que vous avez bel et bien écouté son intervention. Nous poursuivons toujours avec Bongo c'est Bongo. Le Bongo c'est Ozongelio. Betela biso moi évaluation mouké. Il y a obsèque, il y a Mado. Tout le monde qui Mado et qui la Koufaki. On vous a traité groupe Simba de tous les mots. Que groupe Simba bozaka socialité. Groupe Simba se baninga ba koufeli ba benga abino nyonso. Mais bino na de Amado bosala ba réunion bino mo bolelango à mode bino moko groupe Simba olobini. Nangina répondre à la question à Liboso. J'espère que Loul a péché aux réponses. Naze exigeante oyoki ba montango na ebite soki oza na place nanga okoki kondima biloko ya bongo na tiki mwasi ou bien bana famille na ke ba pesa 1500 na le et puis ba futelinga transport na zongi journée mobeleki. Donc ba biyo mutu moko benga ka pesa $30 oboya. Bongo soki moto na ngai na tse essence ya $40 na ye distance ya neti maluku bongo yo futa nga $30 moto na nga kutu ekoti $40 ya essence bongo ngai moko sikoyo kozonga na nga na $30 omoi teke na sala eloko te fo mena tika kaka $40 na nga wana na tia nango kutu essence te. Mais avant, on vous acquise que Bongo Sborbi Ozala qui est humble. Si on t'a baigné un film, mais Banda, l'homme de l'évangile, c'est Kabundu Alé, ça paie ça aux voitures. Nous, comment on a exigence, se battre $30 au lingoya, au tourné, Ezadi Anin Borbi, comment orgueil, Bando, comment Moutou Ezali Bende, Eza loko moyen de transport. Orgueil par rapport à quoi? Tout ça qu'on a soufflé de vie moko. Donc, il n'a pas ça l'orgueil par rapport à qui? Bango tu baba collègue. Tout ça musala moko na likolo mutute nazana ba qualité nanga nazana ba taille nangai elobeli nanga nazana don nanga nazana banzila nanga to andengi moko na mutute nakoza orgueiller par rapport à quoi nakoza place à lava nakoza place à vide loin nakoza place à esobe ou bien nakoza place à Loul ou bien à Alain ou bien à Luka te nazana nga bongos orgueiller ce qui tutani deux personnes to sali musale moyen na miso bato. S'il faudrait que tu aies un film au presté, caché nous à combien? Bon, ce qui est producteur, monani, na kolobe la caché na moto to solo la contenu ya ba rôle et puis na ba personnage na ba rôle e ko pesa melanga na ko pesa caché pesa maka contenu ya musala ndingeza. Ozo salango et puis na appréciation na ngai pa bato nde bayebi ngai bato na nga balingaka nga bayebi ke bongo sifo azala yango moni ke nakopesa cachet publiquement bongo te eza lokola na ye na boutique na tuni eloko bapesi nga prix nakozala lokola naza solde te na cheka boye publiquement boye. Merci beaucoup, amis internautes. Nous poursuivons toujours avec l'artiste et comédien Bongo c'est Bongo. Là, j'ai fait clin d'œil à tous mes vrais ceux qui sont scotchés et cimentés. Là, je souhaite déjà joyeux anniversaire à celui que j'appelle mon frère.
fa de gol mata de Bundes balobi mbotama elamu na yo fa de gol de Bundes balobi que du bonheur pour toi, plein de bonnes choses à toi. Et aussi je vois Kulutu Adrisha Motomètre Beba Zibeba et encore Kulutu Magela on a vienne ya kati. Et aussi clin d'œil à toi Nathalie Moulouba na kati aux États-Unis balobi le chantre de l'Éternel, la servante de Dieu Nathalie Moulouba na États-Unis, big up à toi. Et aussi clin d'œil à toi Elui Jengombo, le manager international. Moi c'est à Pembe d'ici là na bakati Akin, big up à toi aussi le chantre de l'Éternel frère à Kaloucha, Alex Kounana Liège, le chantre de l'Éternel, l'artiste international, je n'ai pas oublié, j'ai mix et remix, clin d'œil à toi. Nous poursuivons avec l'artiste Bongo, c'est revenu à notre mouton, affaire Yaliwa Yamado. Batreta bino boza insocial, batreta bino balobi baninga basangana kaboye boye. Après Onyo Sobosali na obsèque Amado, évaluation s'il faudrait au Salango et les KNDN. Et les gars qui bien, na bande ko balela ki na biso, à EKM, les patrons de Lyon, à Zakipe, na biso ensemble, babé à Bengaki, à Salaki enveloppe na e, et puis nani Nathalie Moulouba, aux États-Unis, Adrisha Motomètre, patron drapeau et à comédien oyo asungaka biso. À participer qui tolela qui est ensemble tozalaka social parce que ce que tali depuis bande ko artiste et comédien ba kufa bureau na bango makasi mingi oyo bango balelaka ezaka na groupe Simba oyo ezana bureau yo batu nyonso ba comédien ya Congo ya Kinshasa bayaka kokutana kaka na groupe Simba soki toza socialité bongo bayaka kosala ba réunion ya ba masirika ya ba acteur ebele na biro nini yebisanga biro nini oyo bango bayaka toza toujours bato toza tokufeli mutu soki akufeli akomaka quand même embrouillé sango ebon eza lokola eloko akopola soki déjà eloko akopola et poli solo eyo kanaka déjà mutu nyonso tu ayoka kango likambo akokufela mado eza copte ou bien eza nzonzingi te bakosala bato appel ou bien eza feti te batinda ba enveloppe ke boya tokufeli eza matanga ezwaki biso o bayebi famille groupe Simba bakoya kolela na biso pe merci na ba artiste o bayaki o bazwaki sango soko omoni moto akize ke groupe Simba to socialité yende mutaza socialité po tokufelaki ya kite yango pour ça l'impact lokola to comment les canaba YouTube pour na koluka ba vie faut le ba n'importe comment ce qui tozalaki groupe moko instable mal organisé balinga ki ba lobelate lokola toza déjà organisé toza na bureau yango na groupe Simba yango na théâtre Simba bureau baloba bozanga ta split yo comme ça bureau vandelateur tokende penya pardon yaka. Merci beaucoup, amis internautes. Je demande à mon réalisateur de nous rejoindre de l'autre côté, Toko Titina Groupe Simba. C'est parti. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Merci beaucoup, amis internautes. Comme je vous avais annoncé avant que nous sommes là au bureau du groupe Simba, j'espère que vous avez remarqué les décors est bel et bien plantés. Je demande à mon réalisateur de s'approcher. Nous sommes là toujours avec l'artiste et comédien Bongo c'est Bongolo. Là, de loin, j'ai aperçu la présence de Alain Mabana. Bongo c'est groupe Simba Ngoto na bureau na binango yo. Amis internautes, nous sommes là à l'intérieur du bureau du groupe Simba. J'ai remarqué aussi la présence de l'artiste Gilio. Gilio Paza Arbalobi. Ils ont une mission, mais comme dans notre télé-réalité. Gilio n'est pas seulement collègue, il est aussi confrère. Salut confrère. Salut papa. Bonne santé. Très bien. Stéma, ça va, comment mon Christ? Tu es dans la carte du groupe Simba. Bavie Bazali, Bavie Lule, Bavie Bongos, Bavie Alain, Bavie CG. Il est mon président. Donc, le bino babi bozo organisé te babi ka bureau groupe Simba ka yango pe bureau ya NTP. Sur le théâtre Banda. Groupe za na bureau za groupe Simba. Africa za na bureau na Robert Basende na immeuble. Te groupe za organisé. O za na ba principe. O za na règlement d'ordre intérieur. O l'état yebi. Oh l'état congolais yebi. Quel est le que non
c'est Simba. Donc, groupe Salon. Non, Africa Arte, Masumu, Teka Abino. Non, c'est sans polémique. C'est nos frères, c'est nos collègues. Mais là où il y a du sérieux, il y a l'intelligence, il y a la sagesse. Attends, la Lipongi. Le groupe à Modero, Pézara, la Mikandaz. Moi, je suis au sein du groupe Simba. Nous, on parle de Simba. Oh, toi, tu as parlé aussi des documents. Moi, je parle de Simba. Le groupe Simba. Bureau à Simba. Et ça, bureau, il y a Simba. Ce n'est pas le bureau de l'ANTPC. Bureau, il y a Simba, il y a qui, comme un bureau ANTPC, cela veut dire, puisque notre leader, hein, que je sais en passant, Fossé Soukar Elombe, l'autorité morale, il est secrétaire général. Dans le cas de l'ANTPC, comme l'ANTPC n'a pas du bureau, l'ANTPC a profité, donc provisoirement, mettons un peu, bureau ANTPC et pas ya Elombe, jusqu'à ce que l'ANTPC aura au moins bel et bien son bureau pour... Il y a aussi des rumeurs qui a circulé que l'ANTPC pas payer ça bon à la fin du mois. Si vous payez $100, il y a 50, vous payez 50. À contribuer, pas un an. Le président Massoumé là. Est-ce qu'il sait au moins combien est-ce que nous payons ici? Les montants que tu as dit, bon. Et ça, en réalité, on ne paye pas $100 ici. Les montants que nous payons ici, ça dépend du groupe Simba avec notre honorable et notre organisation. Dans le groupe Simba, nous avons toute une grande organisation. Lui-même, le numéro 1, l'autorité morale. Après lui, il y a toute une colloque. Colloque, il y a le comité dirigé. Et par après, il y a toute une colloque. Il y a des sages. Il y a des sages formateurs et les doyens qui sont en train de diriger. Et par après, il y a des acteurs. Tu as la stratégie, la hiérarchie, la ordonnance. Il y a des Simba. Oui, bike. Et ça, na makamoko l'Obama que na groupe Simba, les tableaux sont sexuellement transmissibles et pas bafi. Les tableaux sont sexuellement transmissibles. Cela veut dire quoi? C'est un faux débat d'ailleurs. C'est vraiment un faux débat. C'est quoi? Tableau transmissible, c'est quoi? C'est d'abord la méritocratie, la présence des acteurs à la répétition, et puis la manière dont on peut sa message. C'est un faux débat. Encore discuter dans le c'est un faux débat. C'est un faux débat. Tu continues à bureau, il y a président Elombe. Il est aussi notre avocat et artiste et comédien, donc à défendre la cause Nabiso. Donc c'est le bureau du président Faustin Soukari Elombe. Donc Elombe aza avocat au Bomonara théâtre, c'est un avocat après ta serment. Ça c'est le jour où après ta qui serment. Donc le président Faustin Soukari Elombe to bien que molobeli artiste. Donc zalaika ke to laksabino ke buka mona buka kwikila. Donc nous continuons toujours avec l'artiste Bongos malgré balobi ke na groupe Simba moi côté ripé zalaka mais je lui ai confirmé le beza méritocratie. Bon tout ça ko boni biso to zaka ba panzi sango. Bongos na groupe Simba hiérarchie na bino ezaka après président Elombe vice-président secrétaire nan toza na directeur artistique Ntseka Akima déjà comment na RTNC ezaka aza fruit ya groupe Simba parce que soka zo sala kuna groupe Simba tindi na RTNC. Mais ce n'est plus la méritocratie, c'est kaza absent total. Azab sans nanzoto moral tous ensemble parce que de aboté de ande a participer à la répétition azade azana ba assistant na ye et puis organisation za na kati ya groupe Simba mutunyo surtout a jouer ka rôle oyo de azo jouer a que tant mususu a sali déplacement lule azawana a kosalango luka azawana ale azawana bongo azawana nani wenja zawana donc biso et pas na biso toza na formation bien après tu sais que ça ba formaka biso ti na vie sociale ti na ndako na biso koyeba ko vivre na ndako na yo koyeba ko vivre na mwasi na ona bana donc Elombe aza vraiment souka. Vous comprenez? Bana lemba baloba. Bon, na toutes nos questions. Tu as parlé de Lombaza Souka. Tu es vraiment un jeu d'acteur. Elombe, Kadiombo, Rock Bokabela Bodo, un jeu d'acteur, Nana Leki, Nako jouer. Bazana ba polyvalence ezalaka. Bazana ba capacité, mnamta ba capacité, mais polyvalence pe ezalaka. Président Lombaza na polyvalence, mais imaginez pe ça na kisiri.
nde batu bayebi papa bodo ye kutu komiki ekolobate tokene banze na olanda banzela naye ozolanda ndenge moko na président Kadiombo donc mutu na mutu azana ba prestation na ye azana ba qualité na ye azana ba don na ye mutu na mutu azana mai na ye mutu na mutu ana ba couleur na ye oyo batu balingela ka ye ikolobate ke mutaleki te peut-être ya le kinga na comédie ya le kinga na série donc toza ndenge moko tozo pesa kaka ya les biens na ba public na biso. Eza vraiment pour na ko saïda bango te bango baza déjà ba patron baza ba président baza ba artiste aminé na mboka oyo ba sala ka musala bien pour na Congo to ko ko tia bango na kati ya ba oyo alekite mutu na mutaza na appréciation na ye na ba public na ye so mutalinga kota na groupe Simba comme acteur conditions ezakani conditions ezali lokolo koti na université au foot Minerval au foot ba qualité tout au pesi ba CV au pesi demande na yo parce que za na bureau nyonso wana oye ozu formation na 3 mois soki kotikala yo moko na groupe Simba okomi effectif et puis soki kipe kolinga ke OK na groupe mususu kolinga ozu formation na yo OK soki poningo s'adhérer otikali libela c'est Minerval en combien Minerval oyo bi université Minerval en combien Minerval na groupe Simba ba approcher bureau ezali eza eloko moko te bazo solde Minerval mais ba bibi no bosenga batu mutapesi de Minerval nde bolobaka bolambi sisi ba fufu bolambi bomeli sisi masanga ba bilomo abongo eza eloko ya omoni ya ye aye na groupe Simba ye aye formation na kata formation wana alongo la complexe pour ki akutaki bongos toza famille eza musala ya bomba pe déjà 300 000 francs na e oyo alambela bino fufu masango fufu manioko façon ya kolamba to banda kolamba ngo to banda ko honorer papa chef moli moneza na kimia pauvre papa chef azaki kulutu azaki papa oyo biso nanu te tozu grâce wana et papa Elombe tant que muto amayele nganga ya molobeli azui alobite pona ko honorer papa to sala kaboye bolingo papa na bana na ye kolie sika moko to longola complexe ndezalaki et puis etikali idéologie wana ya kolongola ba limitation il faut quand même que to mesana aye sika to komi famille ya yale ki so mbongo lambela bino ya te groupe Simba boza so 50 so mbongo lambela batu po eza kwa mbongo wa dot mobimba muto opesa wana eza déjà ba norme ya groupe ndenge ezalaka kaka soka zana ngote maza talent akozana ngo et puis asabi actrice moko alelela ba yane na poto ya pardon botika ngate na groupe Simba na bando jouer banzonzi botindela ka mbongo na lambela bango ya eza lokola mafuta ezokita eza ndenge ya ko vivre na famille complexe ezalate famille komesana s'adapter na baninga alia mona mwasi soko ye olambi to e bandengo lambaka parce que tozo formé oyebi olambi soko lambi mabe tokolebi so lamba babandi ko lakisa yo mona mobali pe soko za na copine na yo bi oza na mwasi alambeli oye olie na baninga toza ensemble olongola mwa ba complexe moko tango su ba ko pe so rôle oza la patron ya bongosi na scène ozobanga po mona kanga déjà na télé ba misuba olela pe ba women na groupe Simba balambela pe bat ba fufu masango la meti lelo bazwa salaire te salaire ngo mbongo ekotaka wapi suma musa ngoto mona ba brillant ngoyo ba bleban to mona salaire ezozani salaire ekoloba o mérité na appréciation na yo ba mususu tout le monde aleka na télévision za artiste te artiste ezali appréciation tango ozo prester ozo tikela bato quand même bato baza ko apprécier yo oza ko zwa temps ezate ko yemba moko ayela kina mbongo ta yeli formation na nesilita ko zo salaire ndengini il faut azwana no asi sa formation asa a komi sikoyo quand même bon ba côté babi wa si komi effectif a kono mériter quand même transport na ye toyo kapende konde kombote bonjour kombo na Clark oza lelo na groupe Simba oui oyeli na groupe Simba bon objectif na ngoyo ya Simba eza groupe on a ko apprécier déjà banda kala ndio apprécier ba nani ba Herman ba Dakosa ba Irsilio poye oye bala na okaka Simon sala mambo Herman basana Dakosa non ngazi nazaba o tangi wana te mutamtazana ana boule na ye aza ndinga okanisela makamu na ye ngase bazaba o te bazaba ndeko na yo bazana oui nga oli boso yelinga eza na sa musana ngai
oye na munene na yo oye pe na aspect no me balobaka groupe Simba mutebongisa yo est-ce que na salaka na gagné quelque chose pourquoi pas gagner nini yo za non na liste ba effect na ko ba on a gagné te na TV bwe eza propriété na bi on a gagné oh, ils en ont 1000 francs. Bon, nous poursuivons avec l'artiste Bongos, Toby Malibanda. Na Bongos, to laksabino que Tokomo koma na suka émission na biso. Bongos alobaika bomona, bomoni binomoko. Ce qui se passe au sein il y a groupe Simba, artiste Bongos. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette très belle émission. En un mot, message Nino Zanango. Message nangai nazanango bomoni bureau groupe Simba ba sala ka musala vraiment mingi bazwaka tana bango ya kokoma ba histoire pour que EP Sabino ba soulagement matea o ba soutenaka batu toyebi ke ba partenaire amnene ba ali toyebi ke ba producteur amnene ba ali toyebi ke ba sponsor amnene ba ali bureau yango eza groupe moko ya bien instruit donc eza na organisation Bacteur bazawana elombe akoko sunga kaka biso ye mokote aza quand même na initiative ya kolongola chômage na ba jeune frère azola kisabango quand même musala et puis na kosala musala wana aza na loboko kaka moko atie mayele na ye mais quand même nzimbu babenga nzimbu quand même bozala pe na mutema mawa bozela te boye daka biso ka soki to kufi. Et puis, boye la biso ba contribution au gouvernement taille la biso likambo. Mais gouvernement pe baye bake to saka musala mboka bata la biso ezalaka te bole la kabiso soki to kufi bole la biso tango tozana bon moi bo salisa bo encourager biso tozala pe lokola baninga to kende musika parce que to salaka lelo lobi to tourner mais tozana ba eza na ba condition moko to vivaka lokola ba encourager mais ça musana biso tozozwa vraiment bénéfice nango te okomona mutu mususu anuni na kati ya ba makanisi na ba nyongo na ba tension mais musana ezo bimisa mingi te kaka le même biso lisusu to tambola na nzela na se débrouiller na ngata mususu sœur na ngamoko akaniselinga na mikili mama Astrid na onema na papa Didier bazui koli mwana biso en tout cas yoza mwana nzambe osa musano bien bankure eza to yelaka mabanga te to yelaka matolo te to yelaka kopesa mbote neti na mutu na poto eza ke mutu apprécier kayo na musala no alandaka yo eloko ngana kozong sere ko remercier kaka na kopesa mbote na kombo o ba théâtre na bino le kama banga mingi kongo soki na pesa mbote te na bato ba encourager kangai pona ko remercier ndenge frère Patrice abiki soki muta pesa eloko yebisa merci na ngeza na kopesa mbote na musala nanga batu tupe ayoki quand même esengo habite bongo sa a remercier kinga mbala simape soki apesa kinga voiture te lobi akopesa ngesika ko vanda to vanda ka toza ba artiste toza na famille awa rentrer kotia toza na bana bazotanga toza na famille batalela kabiso koleka na télévision eza lokola sanza tout le monde azotalela yo toza na moyen vraiment mingi te yango mona ba artiste ebele bazokufa po to travailler mingi mutu mais tozo bénéficier muke il faut quand même moi miliki melemaka moi savon pezalaka pona ko sukolela mbangu kaka le même bilamba na kaka bino na kofinga na kondi azui maladi na ye munene na cheta point ata bino moko musana biso quand même bota elango pe bino bandeko yo bo soutenaka bato ba na bonne foi botela biso pe ba moyen ba caméra saka piaka numéro ya téléphone na yo bato ba rolo ba ke bongo salobaka bien ponde ba benga ngai ole ba benga nga ba benga yo moko Papi Botens alinga kopesa nga chemise 099921 plus 243 Papi Botens na Brazzaville plus 243 91 92 93 21 28 40 donc 39 donc plus 243 09 999 21 28 40 wana soko benginga na nyonso na uti koloba soki ko encourager nga ekozala bien o encourager nga soki pe ko pesa nga conseil na kokate
naza mutu naza pe na ba insuffisance mususu okoki ko edenga soki naza faible na langage mabe benga ngate yanga naza ndeko na yo ko finga ngate nazo sala musala makasi pona yo encourager ngape na ebike musala bo sala ka pasi pona biso pe bo encourager ka biso bana poto nyonso mokili mobimba Angola Brazzaville Kinshasa nyonso ba encourager ka biso nzamba pambola bino bo umela parce que na muke soki to telemi boye poke bo encourager ka biso soki na lobi te wana za ingrat mais na muke wana bo bakisa su muke lisusu poke to sala plus que ndenge to sala ka wana to sala ka ngombangu mais mukolo koyoka kake bo tseba moyen na bino ndenge tutai ko solana lule wana po ndenge saka ba scénario comédien a na temps ya ko sala répétition te po temps onyo surtout c'est l'argent o ekoleka bakobenga ekotoyo le ya kobenga nani maréchal amo mabobi bakobenga kotoyo okomona akosala ka mbangu po tokoma lokola bato apoto batambola ka mbangu soko tali bango pona makamba musala pesa mbote na pesi mbote na Nathalie Muluba na États-Unis na pesi Tiffany Monseigneur Dangwe na pesi Marie Braxton na Londres na pesi Lily Akele na Autriche na Suède na pesi ndeko nanga Lily ayebi na Suède na pesi vient ngai Adrisha Motomètre Achille Mwanzita EKM le patron de Lyon Sœur nanga Mati na Lyon bandeko nyonso Sœur Grâce azobimisa album na ye Sœur Grâce et puis Sœur Nathalie Muluba abimisa album na ye bo consommer yango bandeko bo soutenir bandeko na biso ba congolais nzamba inspiré na message et puis vient ngai Belisha de Bundes na pesi pembote na Kosi Kayumba Willy Class na pesi Sœur Grâce du ciel courage nzamba pambola musala nzambo zo sala kala mingi te album ezobima bandeko nyonso balingaka nga o na bosani naza na bino toujours na ba émission ekoya na ba théâtre na kopesa bino nyonso mbote Papi Bontes yo oza mutunanga awa en tout cas vraiment Pamela Loadi et Ornella Sœur Jackie Sœur José moi si ya papa Coco Sœur Jackie moi si ya papa Jeff na Suisse Sœur Jackie ozomona na te bandeko ebele nzamba pambola bino bandeko nanga nyonso Mama Grace Mama Sarah Mama Charlotte bandeko ebele bana walesa nzamba pambola bino musala malamu bozwaka na bino tokotaka na bandako na bino sa toke nazana esengo pona ebike message komeli bino o bakabaka bokabelanga o bofingaka bobongisa koloba bofinganga te bo encourager nga bo soutenir nga nazana besoin na bino soki bolingi bomona nga tout le temps na salaka na bimisa meilleur de moi ar o nzamba tsakat nanga bokolia nga bokolemba te nazana 40 Merci beaucoup. Et puis les retours de bongos au village, tu rejoins à Lava. Merci beaucoup, amis internautes. Ça commence bien et ça finit bien. On était là avec l'artiste et comédien Bongo, c'est Bongo Lobo. Moni Binomoko, c'était une télé-réalité. Bongo, ça a participé, Lou a participé, Gilles a participé. Clin d'œil à mon ami Patrick Ngambe et aussi Alain Mabana. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient scotchés et cimentés. Là, je souhaite encore de nouveau un joyeux anniversaire à celui que j'appelle Fadegol Mata de Bundes Balobi Mbotama et là mon Fadegol Mata de Bundes. Merci à toi mon vieux Adrisha Motomètre Bebazi Balobi d'ici là la Bakati Bakin. Merci à Kouloutou Magela. Là je vois encore Nathalie Muluba, l'artiste international, le chantre de l'éternel Balobi Bo consomme album nae Sernabiso Nathalie Muluba kuna na États-Unis. Merci à toi le manager international na Katsa Lyon. Moi c'est Pembe Eldwige Ngombo Yaba Eldwige moi Simoko bien Makasi EKM les patrons de Lyon big up à toi et aussi merci à toi le chantre de l'éternel frère Alex et Kaloucha na Liège Kuna na Belgique. Merci à toi je mixe remix master
stars préférées. Je mixe et remix. Clin d'œil à toi aussi. Kouloutou Nanga, l'homme aux cheveux blancs. La bière expérimentée. Le vieux Brice Mpangi. Pangi Aba Brice. Merci à toi, ma sœur Marie Sakinanga. Merci à tout Seigneur, à tout honneur. Je salue. Et je resalie de nouveau mon boss, mon papa, Maître John de Switzerland, l'amour personnel et privé de son Altesse royale, Maman Micheline, comme on dit, lorsque vous voyez un homme fort, c'est que derrière lui, il y a une dame forte, elle s'appelle Maman Micha, la femme sage qui bâtit sa maison. Merci aussi à la personne qui était derrière la caméra, il s'appelle Jiresse Kilongo. Et merci aussi à mon superviseur de nouveau, Monsieur Salomon Mabalobi, RTNC, toujours Nemakambu. Et quant à moi, je vous dis, restez branchés d'ici là. Portez-vous bien. Bye. Nazo na bosana kindenge naza soki na bosani na lota kindoto na kokufa chaleur motepela mutu nanga yo ebindengo latisanga soki toke lisusu na vie nanga Brice Mpangi vie Brice Mpangi toke siko koto na Gilles Vasimba mobali atanya mukoko Gilles papa emela barwaye o mabele oyo pangi emela ba presta na banganga kisi zote kopola nango zote kopima bakusu zote kozonga mabele loko pamba. Yokela bango bazali swa prince maya pamba oyo bate yakaye utaka epa ya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yosalela ye o tango yozana bomoye linga yosalela ye o kufeza ya solo bunga ebeti na tempelo tango yifweni ya Salela tango mbeko Salela tango fami Amadi mame Kedika fumwe Yalilu solo pani ngetadila na kilumbu ya suka zina nange ikelebe ozali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo nekosomba tango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo po alikaki yesu Masia Salela tango fami Ambadi mame
yango butu na moi tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Maranatha, Maranatha, kolo akoya. Maranatha, Maranatha, kolo akoya e. Salela tango e, salela tango beko, salela tango e, salela tango fami. Ambadi mame ye, ambadi mame ye, ambadi mame ye, kedi kamfumwe ye, kedi kamfumwe ye, yabilu solo pandi. Mudiambu jenki feti vanga lulendo mama ngai betelo kuna tempelo mboya wo mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bika yimbidila bika tusakidila mfuweyo yandikele luzo. Salela tango e, salela tango beko, salela tango e, salela tango fami. Ambadi mame ye, ambadi mame ye, ambadi mame ye, kedi kamfumwe ye, kedi kamfumwe ye, yabilu solo pandi. Ndeko na ngai baprofesi biblike ekomi kokokisama lengela ntango na yo ntango ekomi mabe. Yebela vitesse à G. Yebela